kitoko na kati na batata na ba mama na bana na biso pate tukukisambikano na yo na 13 mwana pia ali musantu. Amen. Ba mama pe batata na kanisi solo nazalaki awa na janvier 1981 ta nazalaki awa na lubila kabino mwa makambo ebele lelo yo pamba tena okaki sangu ta nazalaki na putu papa na bino akufi batu baseki batu mingi basalaka fete pamba te ngai na kufi mais soko totali ntina nini batu wada bakuku sepela tango ba okete ngana kufi batu yo bandoki bakukufa kate to kamati d'abord exemple nkolo yesu akufaki soko akufakite ye azali nani azali nani etata simo kimbango akufaki soko akufakite boyibie ebo wanga na kufate ndengeni biso nyonso tout tozali ba voyageurs lelo na komia wana kindu pate na ya kutala bino ya solo na linga kende na junga lelo na kisasa kasi pana sagu mabe wo bino bokaki papa kufi ngai yo nazali vivant dika momoko ezali sika wana nani mama azana mwana moke nani kuna mtoto mloko wa miezi 3 mama moya mwenyewe mtoto mwezi mwana moke benga pole pole tu mpate nje utami to bengie Angelo bino boboyo kubenga mwana we Angelo pamba te ayibi kufinga bato akuku ku déplacer eloko ya moninga akuku mpe kujokisa mutu donc yango na bobengi ya Angelo te kasi soko batili mebeko sima na kukufa na yita ubenga nani me wana ezala kama kasi donc biso yonso tuzali awa tuzali bapaya ngai na lungu na kisasa na kai na kindo sika pardon na kai na Goma kuna nazali mopaya awa pe nazali nani mopaya yo mutu na kindo okanisinde oyo ezali mboka na yo te mokolo mosusu okukufa bakenda kubwata mabele okuchunga nani mabele memo limu ezali nzambe ekuchunga sika yango elongwa ezali pa yo te soko ba okie papa akufi bobanga na binu te na kokenda na nyongo na mutu te kamba te na kusala ka mutu mabete na ndimi pe te na sala moninga mpasi kamba te biso to tikala kana boloko 39 na sali na boloko na yibi donc ndenge mpasi oyo ba flamé ba sali biso kasi nazalaka dikama na ba flamante yangwana soko olinginde to tikala ba Angelo to zala bana na mbeko to zala bana nani ya mibeko to lubete solo biso ali bandimi bundimi na biso zala kabena monokote kasi na bishale na biso kubunda kufinga batu kada kujiba biloko baninga kuboma kusala makam oyo kugite wana ezali na biso te donc ngai soko ngana kofi bobanga te soko na mwana moke nazalaki boye na butamaka na le 22 mars 1918 donc nazali su mwana moke te nazali sekasika na mbula tuku sambo na misato oyo nazali yango soko na 10 na le 22 mars exactement tuku sambo na misato donc nazali su mwana moke te kasi na meka ka kubatela mibeko tata na ngai yalinga katenda bebisa jangwana bane na ngai ya kindu to tambola penza ndenge oyo tezala kutiaka bosala na bolingo omona ye woluba atika na beta ye pamba te ye azali mwana moke obiena zo biloko na ye nzambe aboyi tozala na bolingo mukilo oyo ezali baninga te mukilo oyo ezali ya biso moko papa alekaki awa papa bamonisi pasi kasi alakisaka makambo munene na mboka na bino na kindo na lubaki yango tango na yaki awa c'est-à-dire ndenge ya kutala bino mukolo malelo kutala ka mpate to monana pate bolongola likati swana ne papa kufi ngana kufi tenga ina sali vivant mukolo boko ka ne papa kufi bobanga na bino te na jungi esika ngana lungwaki na kokanda pa ina pa ite na kokenda yesika wana ngana lungwaki donc bino botia mulende mpate bolanda matambi na ngai na kutinda kabino mabete esika nyonso tungana zali na lingete botambola ndenge bana nzambe bako kutambola tozali bazaiwa toloka nzela tende malamu nde tosala na compte ya batu mususu na compagnie te compagnie wana ezali kambute soko mundenda yeko bongisa compagnie wa kabata ndenge okuku sala musala na ye kasi
mpate ona da bene ndenge wana lingi kedo ko bomma muninga na yo ndima na yete baba te bisu ndeto kutunga mukilo soko to jili ete ba mundele ba yakutunga la bisu disusu soko to zali papa commissaire urbain muntu mwindu sadile toko mi bakarte na lobake awa ndena bimi sinaka de kambwete adaye bazala ki batu mwindu batu bandima ki ngaite kasika wa mukili mubimba basi bayibete adaye bazala ki batu mwindu. Donc l'origine ya muntu ezali yo muntu mwindu kasi toko mi bakate yangwana nde to bongisa mukili mwabiso ngada sepelite mpana ndako tanto yake awa ezala ki kitoko kasika bade kubeba bwe ngara kuku sepelate esika kusambela batata parcelle musala na bibi biso zali no moto kopesa biso te kasi musala yesu biso moko to misali la donc esika boyi mana bo debo bongisa esika na biso au fur et à mesure et to zali kokola esika sika wa bana ba réclamer machine bana bazangi machine à écrire mais ndamu to kopesa biso yango donc na kusanga na bomundele ate il faut biso moko to sala kona na kisasa to kujwa yango to kumeka kusabisa bango pamba te tuko kutika tene machine bazali na section commerciale et bongo esika ya ko machine bazali ke ça doit pas na ko ko sepelate nene ndenge na bani siba konjiboye vraiment zananga soni pamba te kasi soni zananga bingi te pamba te ngai nazali na muto kutindela kanga mbongo te biso moko musala nyonso tu biso moko to salaka donc na ko jogela bino soko nzambe asalisi biso na kusenga na mokonzi na biso akupesa ngaka avion ndenga pesinga yango lelo apesinga avion na ya kutala bino na moni bino bon bino mo sécurité donc sikawana ba mama batata ya Kindu ntangu na kuyana linyo kukuta na bisusu boyete on dirait to sala kana ba masonte otaka na kuloka bisusu ba mundele ba ya kusala bisu banda biso na kisasa na to bongi se batelier na biso biloko nyonso tu to ko janga na biso iloko na mutu te kasi biso moko to zala ko sala donc il faut na sala ka isika nyonso na zala ka pena musuni et puis to zala kana biso riche tempo atena kana partout donc soko na kumya wana mukuru malelo ya solo nzame muta pesinga kilo to ne ko talvin ona toko mukufu habari ai alembi il vient de fond. Mais au Canada qui m'a bien beau. Aïe aïe. Ils allaient qu'à solo. Yo moninga yo wote. Oyo o kaza de papa kufi na ide. Ngayo yo ndio kulima lego. Mama kwa mtoto. Okay. Asante mama. Okay. Merci mama. Papa na komi. C'est-à-dire il a kosa na ngai hei zalake pate na kala bandimi. Pate banu ngala makanisa wana papa kufi katika kaka ndegea ya tinde kaka ngana na bino ubanga nelte na sina ye papa tena lingie attendez nazala pe commissaire urbain nazala pe commissaire des zones nazala pe gouverneur donc makambo mana malambu nde lo préparer yango donc na kati na classe bozala ba négligente ndenga makambo maza ko naza ko lobaka na kisasa na lingi ko mwana tende bana classe na bisu kubwatela bato mabanga kufinga batu kusala ko yiba biloka moninga wana ezali soni bisu to kusala ka ndenga wana te malamu nde bozala bana oyo babutosi oye pesa mende bisu tondimi tosali ndenge wana eko kusalama mais sinon vraiment ba mama batata na papa passé vraiment ko mwana pasité ko mwana na mukolo mususu lelo na ye kaka poate natala ebini ko potala ngai bomme masango papa yaki na kilo papa akuma kina kilo to mwana naki aleka ki kasi to mwana naki sikasikawa ndenge kabila na biso na kanisi ndenge ko pesa déjà ba promisement poate tokena mama kuno kampana maladi te na ko sali sabinu te lelo na pesa ka de bonde poate nzambe ki salabino liboko na ye ndenge boko beta ka soko bazana na défilé soko bazana na cérémonie
et même ce comme Tabuta Yawa, il y a une fanfarité, bin va vous aller animateur. Donc vraiment, on a fait 6 minutes longues. Tabula Malamu, on a dit que c'est ça. Donc, gagné, hein? Bon. Il y a qu'un Alex. Kimbangi oye. Awa nakati na mukina bisu. Nenda kupongeza kabiloko huyu. Ebilamba wote lati na mutasali na kabisu yangu. Nani? Nani? Est-ce que bisu mayela mazangi patito mongeza loko hiyo? Mayela mazangi bankoko na bisu baleka bisu mayela. Pamba te bankoko na bisu bakukaka kusala bibende. Est-ce que siko tumu bakoya kola kango? Ndenge bakusala ka bibende. Oyo komi déjà vide nakati na bisu. Biloko oyo kulunga na mundele. Ifoto sumba. Embongo pesa la cannabis parce que bana ko misala kambongo biso moko donc na pension merci to ko megana ko bunda muke allez c'est moi bon to bonel ko kumi tata mwana pia ni musantu tikate maduba muke to pesa na bana na yo ndeto za la bangelo to ki makusala mabe to za na bolingo to za la bana na mibeko et to za bana misala bana na classe na biso tata yo muto kuzala kana bango permanent na pesi bango na moboko na yo ndio ko lo na pesa intelligence moko na bana kwate ba ofisa kumbe na yeso ni te sika to bana ko kabwana e biso na biso ndeto kaboni kasi yo kaboni na mutite jungi sa moko ndenga yera kina ndako e jungi sa biso ndenge to yera ki badawa ki na kisangani tira goma nzabi tata ko yesu musantu sali biso kwate to ko bisamikano na yo na kumbe na tata mwana pia ni musantu amen